députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai tokutani ezandenge tomesana kokutana biso na bino po tolobaka likambo eza ya contrat tosinya tolobaki moto a trahir moninga te tokomi lelo samedi toza le 21 janvier 2023 mokolo oyo nanonsaki bino échange avec bandeko na New York na bao bautaki Canada masolo na député Masolona de Pité, les échanges patriotiques na Kinshasa, la capitale, les adhésions se sont poursuivies. Na cabine d'Assan et de Masolo. Masolona de Pité, bande konanga, l'actualité, les transferts. Il y a ancien conseiller privé du chef de l'État, comme on a eu before Biselele, Oyo, Baoutaki Kozwana Aner, après quelques jours, na loko ya Aner, il a été transféré au parquet devant son juge naturel. De quoi on le reproche? C'est dans ce numéro de l'émission Masolona de Pité. Masolona de Pité, Ritabola interdit la manifestation na accueil ya vice-gouverneur Naye, Tozana Maïndombe. Et pourquoi cette interdiction? Masolona de Pité, c'est dans ce numéro. Convenance personnelle, mot va utiliser mingi mingi. Jésus Noël Cheke a démissionné. D'un côté, de l'autre côté, c'est Louema Lumbi, Mwana ya Pierre Lumbi, a démissionné na cabinet ya Moindo Zangi. Masolo na de Pité. Masolo na de Pité, bande konangai, Richard Compaye Andou a fait sa descente aujourd'hui na Bandundouville. Cet ancien candidat sur la liste de l'UDPS na élection de 2018, il aurait descendu na base naturelle naïe Masolo. Masolo na de Pité na Butembo, ba rebelle, ba komiko se transformer na bato maboma. Et le maire de la ville demande aux gens d'identifier batu yango. Masolo na de Pité na Ituri Kodeko azo sala bisala sala les images oyo ko supporter. On va vous expliquer. C'est dans ce numéro. Voilà, bande konangai, tokutani, na lingi dans quelques minutes, toko kako échanger sur ces questions d'actualité. D'abord, je dois vous informer que ça bouillonne à Kinshasa. Les ordonnances Ekobima et Belé. Dans le secteur Belé, nous avons appris que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son retour, a co-signé ba ordonnance Belé, côté à gouvernement, côté ba structure Moussoussou, parce que il est déterminé cette fois-ci, il y a côté en place, vraiment bazo marché naïe, ndenge toyoki. Ndenge boyebi, il a une façon d'opérer désormais. Ba ordonnance sauti ko sala boyebi ke makambo esale makindengeni. Ba o ba longoli na cabinet na ba yeba kité. Chef de l'État signé ordonnance à tikango pour que batanga yang. Bango bakamati nzela ba matina avion na chef de l'État. Tango bazo kita na Suisse. Ba fongola ba internet connexion boyeba tala ba ordonnance. O zalaki conseiller spécial ozali susute. O zalaki soki nani ozali susute. Na kati na bango mususu alobi apusa ne pas chef atuna yeso kezali ni balobi monsieur, il faut libérer hôtel. Okende, le chef n'est pas disposé à koyamba yo siko. Quelqu'un qui prétendait être fort. Bato ba cigare na avenue Pumbu ona betela bilo masolo. Mususu ayoki ndengwa na kamati nzela akembala moko na aéroport sombi biye ya mbangu ye wana kamati nzela ke Belgique. Na nyonso tu wana il faut boyeba que eloko nyonso ezaka na suka nango. Et na minute oyo bao bakindake pa banganga bako kende bao basambela ka bayebi nzela pasteur oyo ayambaka yote mikolo benga yako yamba yo. Na retour selon ba information à notre possession, na retour ya chef de l'État bisika kei parce que akosala ma mikolo ba ordonnance ko signame na
comment on dit, na rafale, c'est ça? Donc, bako signer ba ordonnance neti na film. Et na simanango, soki ba signer ordonnance et que ba longolio. Qu'est-ce que nous attendons des gens au bakolongo? C'est de nous expliquer, de nous faire un petit bilan. Na Congo, nous devons apprendre de faire un petit bilan na Oitosali. Bandeko. Boyebi, il y a des choses que batu bachaka misute mais bazo comprendre te. To komi na mboka moko kaka mutu alamuki bon balongolie tobosani nyonso balongolie soit à démissionner tobosani nyonso. Non, nous devons prendre à contrôler qui a géré la chose publique, comment il a géré la chose publique avant que ayako proposer. Oui, na yoki ba mususu bazolo bake yo kanisi nini bazolo ba pamba soki balongoli biso na présidence kala mingi te to kokota na gouvernement na lobi ya bino yango oyo pouvoir eza bino bino nde ba homme fort. Vous êtes resté au cabinet du chef de l'État 4 ans. Bosali mandat mobimba. Bozawana na cabinet. Et vous êtes incapable de nous expliquer quel est le rôle où vous jouez auprès du chef de l'État. À part kaka ndenge toyoka ke bake ko checker anera checker ba compte na bango tala bambongo. Ba mususu basisi bazwa ki stratégie moko balbité. Kolekisa na banque te ba komona nga yelanga ka ya kokauka na maboko. Et dans leur maison ba mipiko ya mbongo. Bandeko. Oui, vous pouvez avoir des relations avec les chefs. Mais ce pouvoir-là, vous n'allez pas vous comporter comme des barbares comme ça. Parce que zana batu bazwa risque pour na pouvoir. Et zana batu babunda pour na pouvoir. J'ai mis sur mon statut hier. Moi, élément moko ya combat. Na comparango na oto sala kitangu tozoloba non à l'agression ougando-rwandaise. Et tant on attend que leki nanga ba Christian Mukadi, ba Ben Chimanga. Tant on a zomona ba luku sawe ba kufa pona jeudi serveur. Et nous connaissons combien de personnes que nous avons perdues. Biso awa totika na ba cicatrice oyo ya ba kraka ezapona muhibite. C'est pour les combats. Voilà pourquoi bande konanga. Chaque fois que bazo tia mutu na responsabilité. J'ai aimé parce que selon ce que j'ai appris, cette fois-ci même la nomination que les chefs venaient de faire, les services ont fait un travail. Parce que dans un pays sérieux, on doit checker batou. On ne nomme pas quelqu'un comme ça, kaka wayambara nengwana. Ezalokola mutu kuluna azaki ko papa batu ba macheti olobite nazozo ye licheti na pese munduki. Vous allez exposer les gens. C'est comme ça que les gens oh batu misusu bozo monaka on va nommer quelqu'un sans checker mutu aza muyibi au départ na ndenge na ye mais pour pese ba responsabilité olobi asala bisala salamingi. Mais eux aussi batu ango balongoli. C'est dont les éléments ont été réunis par les services. Tozo senga quand même. Va répondre, va justifier. On ne doit pas tout oublier comme ça. Eza malamute. Ce qui to sali angote, batu bako bangate. Parce que comment ki neni, mutu wako kota na ye, aibi na ye autant de millions, yebi ki ako kene na prison, ako sala 1 mois, ako sala 2 mois, ako sala 3 mois, so ki asali mikolo ebeli, abimi millionnaire. Ce n'est pas aider la République. Ce n'est pas aider le pays. Nathalie Sabino na lobby, aéroport ya Lodja. Basenga 4 millions de dollars américains. Pour na babu ngisango bien. Talandenge bazo transformer aéroport ya Bwende na Chwap. Wana tozomona ke bana Bwende, oui, ba Gilondo, ba bundi, basali quelque chose, nous devons les saluer. Ceux qui ont fait ça. Voilà ce que nous voulons que ça les quand même dans la province Moussous. Si tout n'a besoin sista kana bande qu'on a vu sur la province à Lomami, les hommes puissants, qui ne savent que décourager les autres, qui ne savent que Kobundi ça, même ceux qui pensent à y retourner. Non, vous avez tout intérêt de faire quelque chose. Tala Bwende, j'ai déjà été à Bwende. Pour na okita d'ailleurs, au komona banzete, mingi to salaka 2 tours une fois. Parce que aéroport ezaki komona nate, pour na zamba.
Les Lobazotonga. Et où est-ce que vous êtes? Vous attendez que les autres mènent le démarche pour que vous puissiez récupérer? C'est chaque coin du pays. Et ça n'a pas tout capable de défendre en toute sincérité. Pas seulement défendre la province, défendre aussi l'honneur. Parce que ça n'a pas tout. Bayebana kiaza muyibi. Akoti ko sala quelque chose na coin, oui. Mais loko wana sala on ndenga muyibi. Mais ko sala na ndenge ya que bazo reprocher yo le côté. Ce n'est pas que okozala saint. Parce que saint ezaka yemoko. Mais na ndenge moko boy. Voilà la classe politique que nous rêvons. Voilà la classe politique que nous prêchons. Voilà pourquoi nous invitons les gens à venir se joindre à nous. Parce que même dans na statut na biso balobite, il faut biso moko toza la modèle, toza l'exemple. Ya batu misusu. L'ancien conseiller privé du chef de l'État, Bifor Biselele, à Longwaki Aner lobby, vers la soirée, Memi a commis un parquet. Selon l'information de notre possession, il est resté là, dans les locaux, il a parquet, qu'au banda 17h, 22h passé. Avant, il n'a pas quitté ce vendre. Ake kolata, o tolata. Yango bozomona, même, prison, bazana prison. Ce n'est pas que bazaba to masumu koleka biso batutwa libanda. Ezaka ka tour ya mutu na mutu. Mais comme on dit que l'acte de naissance, il y a crime et un jugement, avec espoir que Makamongo kendeti et comme tina suka toye ba qui a fait quoi? Tozo mona bazo koma partout. Ba komike azalaki en connivence na Rwanda, tantôt o azalaki na passeport valide. Ya ba Rwandais, tantôt ba kutaki soki combien soki 25 millions de dollars nandaku na ye, soki 205 na ebité. Mais on dit bazo talisa comment azalaki kobeta batour na relation na ye na Kagame na ba ancien nyonso ya RCD. Ça ce sont les choses qu'on dit. Boyebi mutu moko même abetelinga lisolo. Mutu wana betelinga lisolo alobike bitumba ezalaki coûte que coûte que il faut kaka les chefs de l'État à fléchir devant Kagame, devant le Rwanda. Et c'était ça l'objectif. Un jour, les chefs de l'État voulaient voyager, balandier, tina avion. On va envoyer un général. À l'objet chef de l'État, kokendetembo kezamabe, bakotika la kosa la coup d'État. Chef de l'État, l'objet, mbokezana problème, te. Binobo tika la kobate la mboka ngana ki. Il a décollé, il est parti. Ti asali makambuna ya zongi, akuti pe de tango, ezate. Parce que parmi batu ya mabe, batu ya malamu, bao bazana mutema, pe bazali. Voilà pourquoi. Toujours encourageaka, mampinga na biso nyos, bao baza sincère, bao baza honnête, bao baza déterminé, pour na kolongo la soni, na mboka na biso. Mais il y a quelque chose que je vous reproche. Je vous reproche manque ya secret. Lelo awa moni bakomi wana o ba turke bayena goma pona ko former ba militaire ainsi de suite. Bande ko nangai. Tout doit être dévoilé. Yango bozo mona Kagame akomi ko akize non nazwa akize RDC bazozo ba mercenaires pour que ba bundisa ngai ainsi de suite. Bako bundisa yo ya alkamuni yo le bioza na kacha bato M23 te. Bande ko les jours que les Congolais comprendront que Kozala Bomoko devant les questions de la République, c'est tout ce qui touche à l'intégrité, il y a Mboka na biso et Lokowana de ko sauver biso. Tala ba image to komona ozo uta e pa ba kodeko. Comment on fouette les femmes? Modèle kani bazo beta basi ba fimbu. On déshabille la femme. On ne sait même pas qu'est-ce que ce genre-là revendique. Et batouana bazo déshabiller, baza bande kona bango moko. Kuna mutu auche Équateur azate. Ces femmes-là. Na kote la bino yangote parce que ce sont les images où mutu il y a sens normal à cause supporter te. Batouana bauti Kasai te, bauti Congo central te, bauti Grand Bandundu te, bauti Katanga te. Bazaba iturien loko la bango. Mais il faut voir comment on maltraite ces femmes-là.
Il faut que tu la modèle bazo déshabillé, basi wana bazo beta bango fimbu. On fait n'importe quoi sur ces femmes. Qu'est-ce que vous revendiquez? Mais vous entendez quand même quelques politiciens qui soutiennent ces gens. Parce que le moyen de financement, il y a des groupes armés. Kakaboy batu babata makababata makabaye kobim. Yangoy, ye kobim. MPA, ceux qui MPA, oyo izana Dallas. Bango wana, bako sangisa kambong. Biso même temps to vandi aw. Okobele la aw. Nenge tozo bele. Je dois dire merci na bandeko. Oh bengi, il y a déjà 2 personnes s'enrôler pour na lobby na émission to salaki. Oh komaki komo na bango na bisika bazali na numéro de téléphone na bango pour na kopesa mbongo tolobaki à $1000. Na mutu moko au plus tard fin ya mois d'avril. Parce que nous avons besoin de 500 personnes. Na numéro oyo plus 243 891 515 061 plus 243 891 515 061. Ozwi na numéro wana obengi okomi kombo na yo ndeko Eliezer nga kombo na nga na zaboyi baoni nyonso babengaki lobby batindaki message na bengi bango. Et je me soumettrai à ça. Et ça nous permet aussi de construire un fichier pour na bandeko. Kaka na numéro moko wana tolobi lokola tozali ko réunir ba vidéo ya batu baza inconstant, les gens qui aiment mentir les gens, bato yo akoloba alelo lobby Z lobby kuna. Donc azana position te de bato yo moni alongoli photo ya Joseph Kabila, allez azu ya chef de l'état amami ki place wa okomituna ouchawa okeawa ndengeni ako expliquer te ouchawa kaka siko komi kuna ndengeni ako expliquer te. Donc ce que ozu ba vidéo ya modèle one tindela biso kana numéro oyo plus 243 891 515 061 o tindeli biso na place wana. Comme ça tobombaka les moments venus ya campagne oyo. Nalobaki na bino kenazo sangisa ka ba vidéo. Comme ça tokobetana. Vous devez savoir qu'est-ce que vous choisissez pour vous représenter. Ozo pona dirigeant nini. Na bato bazo intervenir na ba radio. Moi je garde les audios. Les gens qui vous disent que, non, écoutez, chef de l'État, a kenda négocié na ba M23, vous sentez qu'il y a une complicité à Kosakanate. Kagame commence à être affaibli. Parce que les chefs de l'État, Tikel, Batini même, moi, si moi, qui ne kotuna mutuna, et la réponse était claire et nette. My question is for President of DRC. Ma question est adressée au président de la RDC. Monsieur le Président, si la sécurité est à l'évidence un gros problème pour vous, si vous étiez capable de résoudre ce problème par vous-même, vous l'auriez fait depuis longtemps. Alors je voudrais savoir pourquoi vous refusez de collaborer au sein des processus de Luanda et de Nairobi afin de trouver une solution durable à cette crise sécuritaire. Je pense que la solution est entre vos mains et qu'il faudrait travailler avec ceux qui sont prêts à vous aider pour résoudre vos problèmes. Je suis du Rwanda et nous croyons tous que la sécurité est nécessaire pour l'investissement et le tourisme. Donc faites votre part pour trouver une solution. Si vous êtes rwandaise, vous devez savoir qu'il y a eu au mois de novembre une discussion qui a abouti à la définition d'une feuille de route pour sortir justement de cette crise. Et cette réunion a eu lieu en Angola, à Luanda précisément, et en présence de tous les pays, surtout les représentants des 2 pays concernés, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda le 25 novembre. Ce départ devait commencer. Et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a 2 jours, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités.
Et je vous apprends que depuis lors, il y a eu un massacre qui s'est fait dans une localité qui répond à massacrer pour les terroriser et les pousser à se déplacer de cette localité qui regorge de matières précieuses dans son sous-sol. Donc voilà en fait le problème que nous avons. Ce départ devait commencer et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a 2 jours, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités. Et je vous apprends que depuis lors, il y a eu un massacre qui s'est fait dans une localité qui répond à massacrer pour les terroriser et les pousser à se déplacer de cette localité qui regorge de matières précieuses dans son sous-sol. Donc voilà en fait le problème que nous avons. C'est un très grand défi parce qu'on ne peut pas investir à la fois dans le développement du pays et dans les ressources pour augmenter les capacités de l'armée et pouvoir ainsi se défendre. Si nous avions tous la même philosophie, la même vision, celle que j'avais d'ailleurs au moment où j'ai accédé à la tête du pays, celle d'aller vers tous nos voisins, nous en avons 9, et de leur proposer des projets de développement qui vont faire du bien à nos économies respectives, qui vont faire du bien à nos populations. Et je peux vous citer comme ça, pour chaque pays, chacun des 9 voisins que nous avons, quel est le projet dans lequel le projet que j'avais proposé et dans lequel j'invitais que nous nous investissions tous pour aller vers ces échanges commerciaux, économiques et autres qui allaient amener la paix et garantir la stabilité de la région. Mais c'est à cause, évidemment, de certains voisins aux velléités belligérantes que cela est malheureusement impossible à réaliser. Donc je suis désolé, madame, le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. Et tous les jours, nalobaka na bino, osepelana Félix Antoine Tshisekedi, osepelana ete, bande konangai, la détermination oyo ezala kati ya mwana mobali wana pona bitumba ya este, esengeli quand même tout ça la bloc total yango. J'ai aimé aujourd'hui, est-ce que vous suivez l'église catholique qui a la déclaration contre le gouvernement? Bozo kabango ko la déclaration contre la CENI. Bazo salate parce que bazan objectif. Objectif ezanine, il y a quoi accueillir Saint-Père. Il y a les questions qui mettent les gens ensemble. Maintenant, ceux qui ont talibango, du moins que les Saint-Père appellent ça, message mon koboy. Mais sinon, tant que nous refusons, toboy tricherie, toboy boy boy. Mais comme ils ont un objectif commun, vous voyez, ezala la béchol, bazo tambola, bras dessus, bras dessous. Et avec Samal Konde, et avec le ministre Mouyaya, bazo tambola ka respecter ba travaux parce que il y a un objectif commun à atteindre. L'accueil, la sécurité, la mobilisation de la masse pour accueillir les Saint-Pères qui arrivent. Et si nous, Congolais, on peut comprendre que devant les questions qui touchent l'intégrité de notre nation, Tobo Sana opposition, Tobo Sana majorité, je crois que j'étais le premier à féliciter mon vieux Martin Fayoulou quand il a commencé à marcher contre l'agression rwandaise. Et je l'ai félicité. Et tant Bandaka, pas de drapeau y a parti. Azaki ko kende yemo. Bandeko. Oebi, faut y comprendre biloko wana. C'est comme ça que vous trouverez que bateau baza manipulé. Nous, quand nous venons en Occident, tout ce que nous avons de connexion ba Congolais. Nasaki na Washington State. Lelo na sali cette rencontre. Oh, nazo pesa bino d'ailleurs numéro pona
bato oyo balingi ko intervenir. Rencontre oyo ya kafu kafu ya New York. Échange à New York pona nini? To échanger to pesa na makanisi. Miyo kotika la kako kuna kako kofingo, kotina internet a ofingo. Mais finalement aux amuto modèle ni. Voilà là où nous sommes affaiblis. Vous avez entendu groupe moko batu nyonso bazo sangisa kambongo batindaka ko financer les groupes armés. Mais quand nous vous disons que bandeko to sangana tous à l'ensemble pour défendre la patrie. Muto akoyoka yo azate. Ah, Eliezer alongwa kuna. A collabo. Ou aventurier, ou anazo soutenir. Il n'y a pas question de soutenir. Mokolo mboka mona nakandenga se comportaka. Mokolo likambwaza na attitude moko boy. Et moi je prêcherai l'unité ya bisonyons pour faire face à ces gens. Je vous ai toujours dit Rwanda za makasité. Biso moko nde to pesa bango makasi. Kana bwa biloko ya mike oyo zomona. Soki ezaya solo ke before makamwane zalaki. Boye bisangai comment tokoti kozala fort. Donc mutu asali likambo ake mbangu kofunda na Rwanda. Mutu asali likambo pop ake yafundi na Rwanda. Donc Rwanda komi kokata makamu nabi. Compliqué. Wana ozongi bon, écoutez, bon, mais nous, pays wana mboka wane ko bongali souté, voilà ces histoires. Mais bande konanga. J'ai pensé un jour, je disais aux gens, il faut penser. J'aime les auteurs qui estiment qu'il faut la démocratie à l'africaine. Démocratie où ils ont adapté na ba réalité na biso. Pourquoi ça? Les autres ont un problème na Congo. On a trois grands besoins. Tozana posa ya ko satisfaire peuple ou balobi le peuple d'abord. Tozana posa ya sécurité pour na ko récupérer ba village occupé par le Rwanda. Tozana posa siko ya ko sala maponomi to lingi ko le kisate. Nous sommes devant ces trois besoins. Mais ce que vandi na bomoto, quel est le besoin le plus important et plus urgent pour nous? Les élections nous allons organiser. Vous allez dire que c'est parce que je suis député. Non, ce n'est pas ça. On va organiser les élections parce que les Occidentaux ont que tu organises l'élection. Sinon, les conditions ne sont pas réunies. Parti misusu ya Congo, okolobananga to sala boy, non. Eza na ba groupe armé, eza na agression otozolo bele yake Rwanda, azui ba mboka na biso misusu. Mais biso tozo welil. Siko les élus que nous allons, batu biso toko voter, y compris les chefs de l'État. Il aura quelle légitimité na batu oyo bakozala na ba territoire? Quelle est la légitimité? Donc soit tozo kende na voix, il y a sénateur américain wana lobaki que il faut penser à y mettre une nouvelle administration pour bakozwango lisute. C'est-à-dire tobo sana bango. Il y a ces besoins là. Bandeko. Boyebi na kuta un jour na kena salon de coiffure de komo kwa ye atali na ba photo alobimbo abenji coiffeur ngai na lingi modèle oyo. Mais maintenant ndeko wana tango asengi modèle bakati ye suki bakati exactement modèle ya sengaki aye kotele mamitali na kitalatala lobita ngana moni osali eloko moko te eloko moko échanger te alobi oh papa soki osengaki yango na kati yango to na kati yango te ndenge nini eloko moko échanger te nzoka nde mutu na makanisi na ye akanisaki ke lokola lakisaki coiffure wana na mutu ya mutu mwindu elongi na ye soki basisi kokata koma mutu mwindu. Akobima akokana na mutu mwindu ya tikalika na zolo na ya munene mundele wana tikali na zolo na ya muke. Donc oyo tikali na poso mwindu mais eloko ba changer zaka suki parce que des modèles oponaki. Des fois nous réfléchissons comme ça parce que on veut copier tout sans tenir compte de certaines réalités, certains principes. Et si vous ne voulez pas comprendre ça, c'est compliqué. Et biso, on ne doit pas continuer à dire que non, j'ai dit na bande ko bazana Washington State. Oh voilà, l'aéroport Yandili, ce n'est pas possible. Tracasserie les 15 de suite. Dans lobby qui gère la RVA? Moi na poto. Moi na poto. Chumwaza moi na poto. Aumeli na Belgique dans l'administration. Il a travaillé là-bas. Aumeli kuna. Mais ce qu'il n'a pas compris, oh bisoto tanga
na makambo ya gestion des conflits. Solution ozwa pour un conflit na circonstance boye. Ce qui olobi ozwa ngo même méthode ou appliquango na un autre conflit et ko simbate. Yango moni berer tolinga to sala na Congo tangu nani coronavirus ye covid ye bala moko tolingi to appliquer méthode to sala na Ebola to sala na covid. Et on a fait même tout le monde a land crise na habita aventuro. On ne doit pas réfléchir comme ça bande konanga. Nous sommes devant les questions d'intérêt général. Oh, il faut biso nyonso to sangan lokola bana mutu moko. Nos différends, nous allons le régler par la suite. Tala makambu tozo kana na maindombe. Maindombe wana depuis makambu ya yumbi bato batikala na kobanga na mauvais souvenir. Et aujourd'hui, bana maindombe, c'est là que je trouve que tribaliste zakanango na tina mon côté. Na lobaka na bato za kolobateke parce que yo botama na yenda zakandeko na yo. Le premier crime sur la terre des hommes selon la Bible, Isaac Caïn a boma l'équinaillé propre, de même père et mère. Otozolo ba de père et de mère. A bomaye. Okozala na mutu, yo zamu yaka, nengo yo kaki batu bazolo wa parti na bangwa bayaka. Me makila na yo, ezo yo kanana, mungwandi moko boy, oyo akotiko trahir yote. Pendant que bande konawe misusu ya bayaka, bazo bundisa yo pona leadership, ça existe. Des fois ba poison, oyo batu bazo chan, Isaac combat ya leadership. Yabakwan. Mais lelo, ce qui est tali na yumbi, vice-gouverneur Azoya, et la population, il se pourrait que la population ligne mingi compte tenir ba moi réalisation à Salaki. Mais là, nous apprenons que la gouverneure dit, Ritabo la lobby, que pas question de manifestation. Ezaki lelo. Manifestation, ça les maté. Mendenge tozo kende okomona kaka na kati wana ya batribi etini boyebimi ya linga dominer biso oya lobi alinga dominer biso nde makambo ebimaka mabe yangoa. Nous devons éviter babiloko mususu. Il faut tout éviter babiloko mususu. Mais ce qui est la que gouverneur Azaya Kasai, vice-gouverneur Azaya ya Congo central. Olinga tio yo kabatuana alinga sala yebo parce que yemu toza bango nyonso bazaba na maindombe. Tokota na principe one, la gestion de la chose publique par les autochtones. Et qu'est-ce que nous avons récolté? Na loba na bino, konde vila kikanda mukongo tibo ya kufi bazaki ko voter kana goma. Nzuzi wa mbombo asala kombo na Congo central. Nani tata moko yo bachaka gouverneur na Bandundu place. Mon ami et frère Richard Compaye Andou venait d'atterrir. Mutu achaka mwa makadame wana ya Bandundu azaki muluba. Mais depuis babandi kocha bana mboka yakuna bazo salani. Je dois dire merci na bande ko nyonso tu ya Bandundu pour l'accueil. Il y a notre ami et frère Richard Compaye Andou. Il a été candidat na députation nationale sur la liste de l'UDPS. Ce monsieur-là s'est beaucoup battu. Kobandana Poto na Belgique, c'est parmi les combattants. Il est connu de tout le monde. Moutounio soit Ebirish Tempête, Azanani. Mais ses frères n'ont pas compris quelle est la valeur qu'incarne ce monsieur. Mais quand même, moi, ma kanise bandi kozonga, akeko s'enrôler. Il se bat tous les jours. A bundi pona babongi sanzela. Et à obtenir les kambouana. Abundi pour que batinda transco batinda kiango bisika mususu sauf na Bandundu. Grâce à effort ya mwana mobali wana, transco ezokota na Bandundu. Et bana kosala transport lokola bisika nyonso kendaki. Il faut reconnaître. Et ce sont des personnes comme ça qui méritent être vos représentants. Bangonde bazo mériter. Ça c'est mon avis. Parce que en dépit du fait que vous comprenez qui était Bomonaki ki azamu tupamba. Mais il continue à se battre. Na makambwebele ba nomination, je l'ai vu au four et au moulin. Suivre les dossiers des gens de Bandundu. Bino boko chamu tumoko tal. Azar na posa kovanda wana te. Azwa na imbongo na ye. Akoma koya. Il n'a même pas le temps de faire quoi que ce soit. C'est vraiment un problème.
Lobi ezalaki mukolo ya convenance personnelle. Jésus Noël c'est que no maquillé par Modéron Simba, ministre du tourisme, comme directeur ya site Anteli. Tomonaka Abotolamuki pour des raisons de convenance personnelle, n'a tiqué l'eau d'émission. Zo remercié yo pour la confiance au Salela Kingai. Aki akamati apesi Modéron Simba. Modéro na Jésus Noël Cheikh Ndeba Yebi, qu'est-ce qui les a opposés? Total Aboye. Lahema Lumbi, le fils au fait Papa Pierre Lumbi, azaki conseiller politique ya Moindo Zangi. Yé pas commis à Yemukanda, loko la partie Nabiso, Ensemble pour la République, baloba kiboye, ngaipe na déposé na kei. Alandi bandeko ba démissionnaki au mois de décembre, mais yazela ki na noasala ka moins un mois de plus. Aken. Et ça m'a ko démissionné. Mais ce que moi j'ai dit aux gens, ceux qui ont démissionné, mais et puis l'erreur que vous commettez dans vos démissions, neti moi na papa na biso Pierre Lumbi. Alobi que merci pour la confiance, la collaboration. Même terme oyo ba utilisaki et pas Christian Mwando, oyo ba bénéficiaki et encadrement ya kitoko et collaboration na premier ministre et na chef de l'État. Donc tout ce que nous attendons pendant la campagne électorale, ezaya que aloba tangu na komaka ministre ya plan. Ngana zoze la ba point de presse wana bosala ya. Tangu nazalaki ministre ya plan, tangu nazalaki ministre bo. Tala na kutaki boy na tikango boy, na kutaki boy na tikango boy. Parce que oyo ndebo talisaka biso ndenge Moïse asala. Akuta mbongo izaki kokota na kasumbale sezalaki boy amatikango boy. Akutaka boy. Nous avons besoin de ça comme vos discours de la campagne. Et loko tozana ngo posa yango wana comme discours ya campagne. Eza biloko wana te bozolo bon nga soki bo voter nga chef de l'état bo komona na kosisa bitumba. Oh papa, expliquez-nous kosilisa yango ndenge nini. La question de l'Est est la question à cause loko la blague était, loko la masekité. Nous devons éviter de chercher à endormir le peuple parce que moi j'ai dit je réunis les vidéos. Nazo zwaka ba vidéo, nazo bombaka ba vidéo. Mikolo ya campagne tokobuna na ba vidéo, na ba audio. Nde loko tokobuna nango yango. Et nous allons y aller comme ça. Et chacun doit présenter le bilan. Ngai na ko présenter bilan nanga ya ki député. Et d'ailleurs na présenta kango presque tous les jours mes prestations. Musala ba pesa ngai na ko présenter yango. Et je vais accepter d'être jugé par ce peuple là. Au lieu ya que muto koti au zimbongo aussi si ko zambon olobi ngai nazo démissionner. Je l'ai dit, bisonyos. L'ensemble pour la République, c'est là qu'il y a une erreur. L'ensemble pour la République n'a pas encore de député. C'est un nouveau parti comme l'Action commune pour la République. Oyo azana nous n'a pas de député te. Yangona lobaka na batu, il ne faut pas faire la confusion, mais c'est tambour de l'union sacrée, ngai. Mais l'Action commune pour la République, Ezaya Union Sacrée, je ne connais aucun parti à part Bato Baouta FCC qui flatte. Même pas eu de pèse, ngana ibi mukono eu de pèse côté Union Sacrée. Place Badera ngana ibité. Union Sacrée, Ezalaki, quand n'est toujours qui n'a makambo ba charte. Ezalaki et loko, y a ba parlementaire. Que nous sommes? Je suis de l'Union Sacrée. Et ceux qui battent bazo créer la confusion. Les gens ont déjà eu les moyens de leur campagne électorale. Alors, balobi que on va utiliser comme discours la démission. Té, on a beaucoup de tabiso. Beaucoup de tabiso, papa. C'est toute la question de l'Est, il ne faut pas blaguer. Bango wana bakomi kokota na Butembo, bakomi bazo koma lokola bato maboma. Le maire de la ville a compris, il a dit on doit commencer à vérifier état mental de chaque prétendu fou. Il faut qu'ota là. Moutounion so azobi malokola mto liboma. Il faut vérifier yé mala. Parce que bakomi kokota ndengwan avec comme objectif de faire toujours du mal aux gens. Nabeteli no masola oyo salema na Ituri. Plus de 23 bateaux. Allez, banlever, bakomi si bango ba otage. Et les images que nous avons vues, comment on entre.
Bazo bonde la batouana, baba umwache, ushimuvule mangu. Là, ce sont les mamans qui sont en train de pleurer. Vous voyez comment on chicote les gens. Et vous vous posez la question, le mal là, vous le faites à qui? À vos sœurs, à vos mamans. Et qui vous finance? Bah, réseau ma fille, oh, tozolo. Et pendant ce temps, bisotango tozome kakolobana batume, bandeko, bosunga, boya to simbani. Biso kaka neto ko sauver mboka oyo. Mutu mususu te akoya ko sauver mboka oyo. Ngai na yo tokoya ko sauver mboka. To simbana. Okomona pona ko pesa mongo c'est un problème. Bandeko, j'ai continué à demander. Tozana posa ya mbongo ya ko déposer ba candidature ya ACER, Action Commune pour la République. Biso to gerete, tozana mbongo te, to kokipe ko yibate, to kokendepe ko lukango e pa ba o ba finansaka ba groupe armé te, yango tozo bele langwawa. Tozana posa ya 500 personnes, ceux qui ont faire partie de ce genre-là. Okomeli biso. Kobenga c'est un peu compliqué. Okomeli biso message na numéro o ya plus 243 891 515 061. Plus 243 891 515 061. On a besoin de $1000 avant la fin du mois d'avril. Yabiso ezalaka polele lobby tozwaki bandeko mibale. Avant nazwaki ndeko moko azana Kinshasa qui a promis de donner $10,000. J'ai eu une autre personne qui a promis de donner en Angleterre, oui, qui a dit je vais donner $2,000 bien que naza capable na kopesa côté aba capable. Menga moko pe na kopesa en dehors na kopesa $2,000 et tozo sala kama liste wana okomika ka kombo na ngande ko boye numéro nanga yango na vandi boye nga moko na ko contacter yo nyonso eza transparent et pa na biso tozo senga boye encore nazo encourager nazo fortifier les kinangai Manix Kembolo qui venait d'enterrer sa maman lelo bake kokunda mère biologique nae na lobaka na bino eza baleki na ngai o na travail kana bango et aussi nambanda na ngai Alain Kabango qui venait d'enterrer aussi sa grande sœur na Connecticut oyo bauti kokunda lelo samedi kuna ezanzela ya biso nyonso to salaka bolam pendant que nous sommes en vie parce que nenge toya de nenge tokozonga koluka kosala concurrence na Bill Gates nde yango ezomonezo yibisaba Koloba Kembon, il y a possibilité pendant que vous avez la force. Nous avons besoin d'argent pour lutter. Continuer la lutte jusqu'à ce que nous allons doter la RDC d'une nouvelle classe politique. Nazolo Banabino avec 50 députés honnêtes dans cette chambre. Beaucoup moins à le chef de l'État a compris. Ba ordonnance ko bandeko ekonoka lokola mbula à son retour. Ba ordonnance atiki yango mipiko. Atiki ba ordonnance mipiko. Je dois dire merci na ba capable nyonso bandeko nyonso to ba se déplacer pour na koya na New York. Je dois vous dire sincèrement merci. Ba o ba utaki Canada distance mulayi ba o ba utaki na l'intérieur mususu. Ba o bazaki musika na New York. Yabino yango, je dois vous dire sincèrement merci. Nakosu kisa, avant nasu kisa, nazotie la bino, ce qu'a été l'échange patriotique de ce samedi à Kinshasa, ainsi que les adhésions. balandi nini na kopesa mikro na mbongo moko ayebisa biso nini etindi ye po adere na parti oyo
parti oyo elingi koservir et non se servir. Otuna mama oti na mboka nini na France nini etindi yo boya koadere na parti oyo ya ser eloko etindi ngai ezali vision ya parti ya honorable nazelaki dès le départ natambolisaki natali évolution tokomi vers fin mandat namoni atikali les mêmes achangé te yango wana nalobi non il est temps pour moi nakota na aser nasalela mboka na ngai mama kombo na ye eza capable nani capable Philomène naza kuna naza mpe awa na Congo na Lukunga mobetela capable Philomène maboko capable chaud, assez chaud. Comme on a capable Noël Kabongo, là aussi au Canada. Naza déjà membre de la Fédération canadienne. Alors, Nayoki Mbela, il y a président Nabiso, capable Nabiso fondateur. Yango, Tobanda toujours comme ça la œuvre na musika. Comme tozara musika, mais mon thème na biso, et zara toujours na mboko ya biso. Alors na baki lelo comme les premiers samedi nanga je dois participer na réunion au ya biso. Alors échange patriotique na biso. Alors yango na ye, enrôlement na ngai. Yango to ye, to bi que il faut to rejoindre parti Nabiso, to rejoindre le président Nabiso, vision na bango bazara toujours pour servir peuple. Yango toye to sangane longo, pour to travailler ensemble, to changer situation en Boka Nabiso. Merci. Aser Mokile Mobi. La France A. La Belgique A. La Canada A. La Lubumbashi A. Vous allez partout. On a vu le monde. Alors, Nazali capable, docteur Maurice Moukouna, Nazali président, vice-président fédéral de la France. Oh, et ça dit 4e fois, là, ça va changer patriotique. Alors, il y a quelques semaines, là, il y a vraiment, nous avons essayé beaucoup de la famille. Oh, nous sommes parmi les pionniers. Oh, et Batelemi, de le dire que les partis traditionnels, ils ont échoué. Maintenant, c'est la sœur. La solution, c'est la sœur. Faisons la politique autrement. Voilà, je vous dis que vous êtes dans un bon bateau. Et ce bateau va vous amener au bon port. C'est Aser. Aser chaud. Aser chaud. Aser chaud. En tout cas, vous allez essayer makasi vous allez parmi biso. La tche binoté biso parce que ils appellent ensemble moko boé. Oyo les autres nécessités engagement la biso na niveau à Sakanate pour la petite histoire. Nazali nasili sa classe dans l'université de Kinshasa et puis à un certain moment la Kei nangai kotanga na Belgique. Et puis la CLCP Kuna, du Moussala, la salle à Kaloko, la manager de la société Moko internationale, Coca-Cola, donc comme ça vous savez. Et Nazalaki combattant. Tant où régime Wana et Bandai Kotumbisa Biso, vous avez une délégation Mounene, vous avez qui structure la Biso, des combattants intelligents. Et puis vous avez en intelligence, na monsieur le capable Eliezer Tamboué. Il y a plusieurs fois, tout le temps en Belgique. Et donc, Tangu, au moment et c'est qui que le parti s'est lancé, tout ça qui information, et puis maintenant, tout ça qu'on s'est engagé, on a tout kende la maponami. C'est pour cela que Bisso, délégation Nyoso, tout y est na Congo justement pour participer à la processus là, pour tout PC Makasi, et puis tout kende, tout réussir la élection
de servir la population de Bisso. Merci en tout cas et on est ensemble. Kapa Penguindou Junior, on a son relais, on a un mot en bas et voilà. Acer chaud. Acer chaud. Nazali professeur Gérard Kabeyatiovo et en même temps, vous savez l'entendre. Je pense bien que maman la générale a servi déjà dans son relais. Na misale on a fait Kikuna na Bibois Lodi. Na vandi na mboka Angleterre. Nazali conseiller à Acer Yayoke. Oh, ils allaient deuxième, je pense troisième échange patriotique tous ensemble. Je pense capable trésor à mon Kingaï na jaune, na tête jaune le 9 septembre. Oh, ils ont deuxième voyage Nazali Kossal na mon enrôlement. Na ko inauguré Makambo et Mama Yebi puisque c'était hier et la semaine prochaine Nazali Kossal en Bokanangaï. Vous allez ensemble. Vous allez ensemble. La paix Simbo Théo et Outi na bande. Il y a Londres, il y a Acer Londres. Nous sommes capables. Nous sommes unis et nous sommes tous à l'action. Que Dieu vous bénisse. Acer chaud. Acer chaud. Oui, Nazali Moko Nabino. Nazali parmi Basali Nzambe Yamboka Oyo. J'ai été évangélisé par Cédric Kabangu pendant beaucoup de fois. Denge kaka évangile na yezalaki makasi alonga kingai na équipe nangai. Nazwaki mokanu ngana équipe nangaki esengeli lelo na échange Oyo na ya kozwa adhésion. On a soutenir Acer parce que namoni Acer a eu décision ya kosa la politique et kokanina ba politicien mususuté. Donc eloko wana elakisi que ensemble soki tokangami toko soutenir mboka et non toko soutenir bato. Yango eloko esali esengo nanga lelo présence nanga awa na équipe na tamboli na bango c'est pour s'adhérer. Acer chaud. Merci. Nazali kobenga mana pasteur Louis Kassonga. Nazali mokambi ya église Evedi, église ezali na Chango niveau ya Efobank. Ba oyo bavandi kuna bayebi ngai. Ekwadere. Ba ko remettre bango ba fiche na bango ba remplir. O mokili mobimba e mona ke ba zo adhérer na ndenge ya désordre na Acer. Maman, na bureau. Acer chaud. Nana mama Philomène aye na fondation na ye nyonso komema bango na Acer. Omo amonaki ke vision na biso, idéologie na biso ekosunga lisusu fondation na ye ekende liboso. Tobetela mama Philomène maboko après akotelela na question. Mama Philomène, merci. Topesio merci mingi. Tosengi yo na équipe na yo okende na bureau na biso po bazwa
basala ba acte na bango adhésion. Merci. Liboso va kokende nano tolingi bopesa mabonza po soki boke kuna bokoumela. nasepelaki koya ngai na komite na ngai po toya kosadere awa le tokosala yango prochaine. Affaire chaud. Kombo na ngai ezali Luhola Albert. Na bondi na awa na Kishasa na komi na Mongafula. Nde na ye awa pona ya kosadere pona zana bato ebele na sima na ngai. Esengelaki po ete ngai moko na ya na sadere sima bapesa nga maloba poke bango pe baya kokoma awa nde nga na komi awa. Pardon, avant tout l'examen. Est-ce que capable fils Azar akoki ko bongsela biso ba écharpe ainsi que ba drapeau que nous to sala o ba benga passation ya pouvoir. Pouvoir to za nango investi biso pe to lekisango. To soki drapeau na osimbi yango te. Na suki wana. Alors prochainement nous devons nous positionner à déjà la biso o ezala marché. Merci beaucoup. Assez chaud! Django akomata akokita. Nabengani na pasteur Dominique Chimbela. Naza na base pastorale de Batebele. Na Django Pascal. Na ye pour confirmer à déjà la biso awa na bana ya de la biso Eliezer Otolingi Bakaz. Ok. Amen. Il faut merci beaucoup. Assez chaud. Assez chaud. Voilà, na benga mina Congo nambala dana leadership. Azali bongo médecin stagiaire. Bientôt na février na pour défendre mémoire na ngai. Na fandi na Njili na quartier 13 sur l'avenue Liangi 43 bis. Merci. Austin Batan. Donc, na Sepelagana parti à Acer. Et c'est pour cette raison na yé les locaux na Dala. Dengue parti est à fonctionner. Prochainement, celui comme ça, Moussala Mokona général, Bauti Misika, va participer à Belé Zali, mais Bango Bandimi, Kotambola na Acer. Alors, façon baroki qu'on représente, biso façon autoroki ko ebisa bango karibu, façon to ko ebisa bango bienvenue, eza ya kolati sabango écharpe et puis ko pesa drapeau, bien que bamsusu bakei et kolanda bango. To sala musala na maman générale, na ebite so baroki opesa biso ba écharpe. Maman générale a kolati sabango. Rapport au PCE, babengaka ngo pouvoir. Ndenge ezana na lukunga na place ozo travailler muto hotel emilayo azate donc okende lisusu musika na vision oyo ozana ngo. To encourager ye na maboko. Nalingi pe na martelé na eloko maman générale alobaki premier vice-président pe alobi yango
koyeba ke toza na mposa tobimisa 100 député soki bozozwa bakarte te nayebi te soki tokosala na machine nini pour que tobimisa badepute wana moko na moko asensibilize bisika ezwi ye ozwa carte na yo de lecteur soki ozwi carte te okozala mpe na pouvoir te parce que carte nde ezopesa yo pouvoir ya kodeside mpona badirigant na remercier bino mingi ya muke nazalaki nango yango oyo namoni tokotika place na ime ya parti Monsieur Brege akosalela biso yango ba ope bafutaki mbongo na bango ya deuxième bakoki koya ko récupérer ba reçu biso tozalaka honnête reçu na bino yango wana tosaleli bino okozwa obombi yango malamu. Bon week-end à tous. Merci. Voilà. Le siège le plus fréquenté, le parti le plus mouvementé, Kakayondo Zotalanan. Tozo simbana parce que c'est la question de la République. Kuna intérêt au mutwaye koluka mbongo musala te. Kuna eza intérêt mususute à part le pays, la République. Boya tobunda. Oza la pasteur, tozo zelayo. Oza la o professeur, scientifique, chercheur, tozo zelayo. Oza la o médecin, ba médecin kutu nazo pesa bango merci. C'est parmi les personnes qui comprennent facilement. En États-Unis, il y a un médecin qui a quitté son état. Avion yena moi sinaïbaye comme on engage. Objectif, nous voulons adhérer à la serre. Voilà pourquoi on a l'obakana professeur. Eri abitumba bango ba tikalaka ale mutwazi linette akitisha wache boyazota la yoboy. Là, Jean-Jacques Rousseau a dit ceci. Mais ce que tango sala boy na suka bako diriger pe bino est pas mutu oyo peut-être razana niveau ya ko diriger bino. Mais les médecins ont compris. Leur ministère, il est rare qu'un homme médecin puisse occuper ce ministère-là. Si les scientifiques devraient comprendre, tout ça belle la micolonio so. Bazota la biso lokola bicha aquarium bazota la biso na musique. Mais c'est la politique qui nomme les recteurs. Oh, Nazo Luka soutient. C'est la politique qui nomme les recteurs. C'est la politique qui donne les agréments pour les églises. C'est la politique. Mais tant que yozo tala biso musiko zomo na ngolo ko les amabe. Problème ezate. Mais ngonga yoko yako bana ko pesa biso ba théorie, o ezo simbate. C'est le moment. Nous vous attendons. Tozo zelabino na maboko polili. Il faut éviter d'aller entrer dans des parties où vous ne comprendrez rien. Je vous ai mis un audio awa. Pandikonanga. Yabat ozoka batwazoloba. Wana parti na biso ya bayaka. Bakepa baluba. Et quelqu'un qui vous dit là c'est un avocat. Selon ce que j'ai appris. Un grand avocat, un sénateur. Et un parti comme celui-là. Oh, bah, tu vas engager Bayaka, alors, sans les consulter. Bah, bazana kan luka baza Bayaka te. Papa Kassel. Ponani o mutema mabe boye. Oui, baza mutema mabe. Baza vraiment mutema mabe. Lobi na ebisa kibino que, na sima ya mama oyo abotaki bana misato. Kobima. Ils en ont bandé ko basimba maki, qui ont envoyé leur argent. Dommage que la régie n'a pas parlé le même langage avec moi. Batieli bino image était ya ndenge nini batieli bino ba photo. Je pense que aujourd'hui ils vont parler le même langage avec moi. Boko landa remerciement et dam nandenge ba kitaki ndenge nini ba komaki kuna parce que ils étaient là. Même ba o batinda kimbongo il faut ba koka koyeba ke mbongo na bango komaki ba recevoir pe remerciement ya oyo batindela kimbongo. Parce que ce qu'on appelle détournement c'est quoi? Ba pesio mbongo pesa mama wana oyo aboti. Yozu mbongo wana okeko pesa personne avec handicap. Loko la biso tuzaka na mitema ya kotala ba personne vulnérable. Te wane komi détournement. Il faut ko pesa oyo batindeli. Soki batindeli ba orphelin, ok opesi ba orphelin. Soki ezaya yomoko okoti ko orientant ngondengo lingi. On peut nous mettre cette image.
Exilio, Bibarula. Keba papa leka, keba. Keba papa leka. Ba komi awa ne toye kotala bango esika bango bavandisa tu. Bolumaki bien. Wa Eliezer. Oui, vous avez manqué. Papa Eliezer, il y a c'est là. Oh. Monsieur Nani. Monsieur Maître Nani. Papa Nicolas Zana Sucre. Oh, Eliezer, oui. Aliboso. Eh, wa Eliezer. Papa Eliezer, il y a oh, katikati nani. Et moi, c'est notre spécial. Là, on peut s'y commoder. On peut s'y secrétaire. Secrétaire général. Ou bien on peut s'y parfait bahati. Ah, Mouchingwa, na katikati. Maître Nicolas Wemankoy. Honorable Eliezer Tamoye ya. Bila tosalaki na bandeko bamonaki ndenge mama botaki na bakondition wana bandeko na biso misato mama moko mama Marie na France et mama mosusu na Londres na mama mosusu na Suisse batindaki quelque chose nde boyaki kovanda na yango nde tolingaki tomemela bino po ete soki tosombeli bino biloko bokolia pe sili, n'est-ce pas? De tolobi, bozwa moi quelque chose oyo mama ko banda koteka ata ba makala, n'est-ce pas? Ata makala, ata nini, n'est-ce pas? O banda ko boko la bana oyo, n'est-ce pas? Il faut que na courage. Soko tandika loboko ke batu kaka nde ba pesa yo, kokoma mandiante, n'est-ce pas? Il faut na makasi. Koteka ata moi ndunda moi nini tolobi ke to memelo moi ndambo bandeko. Batindelo pete oyeba kobokola bana objet ya présence na bisawa yango wana je crois yango wana nzambe asunga yo ozala mayele soki oza mayele te okobokola bana ozala na courage ndenge nzambe abateli ozongi na ndako okanisa nini okoki kosala po ete obokola bana je crois ok, maman, mon message, na honorable Eliezer na bato batindi mbongo. Merci pour la basali pour na ngai pour eliki ezaki te tala condition biso to bien. Ça va mon gars. Condition eza bien te difficulté ezali il y a pas si mais la précise mais merci maman sur basali. Merci. Ya solo lolenge tozali kolanda makolo ya ndeko na biso tambwe ya koyoka bapasi ya baninga etango tosalaki mbela ya kobimisa bango na kati hôpital bandeko mosusu ya France bamosusu ya Londres pe bamosusu ya Suisse bayokaki mbela wana yango batindeli bandeko na biso quelque chose yango lokola biso toza sembo nde toyi koremettre bango mwa eloko oyo bapesaki po ete bayeba kose débrouiller po ete babokola bana po pamba te tokobanda kozonga chaque jour te po toya koyeba nini baliaki nini bamelaki me tokanisaki ete lokola baza batu baza bamikolo bazwa mwa capital po ete bayeba lolenge kani bakoki kobokola bana misato oyo nzambe apesi bango. Alors sikawa soki bato misusu bosuki awa ou bien bato misusu emite ya malamu bakoki kaka kocontacte bino et par quel moyen bakoki kozwa bino na nzela ya Aden? Ya solo biso tozali na itaga savante kosalisa mutu ekoki kosuka te soki bandeko mosusu ya bonne foi bazali na makoki ya kosunga bango tokoki kosuka awa te po ete ndako bavandi eza ndako ya malonga te eza ndako oyo mpenza oza komona ndenge nazali kotoka soki ngai nazali kotoka boye seke pasi ezali bangungi bazali kolia bana na ndenge ya kosakana te ekoya koprovoke bango bamaladi soki bato baza na makoki bakoki balobi balongola bango na pasi oyo balongwa ata na quartier oyo bakende kozwa ata mwa ndako ya malamu
balungwa na batol bazwa ta mwa ndako ya mur bavanda mwa esika moko boya malamu ekozala malamu bolamu epolaka te soko osalisi mutu ata mutu ya mokili asalisi yo te nzambe akopambola yo baye nyonso baza na makoki bayebana kosunga bandeko na biso oyo pamba te mbongo ata obombi ntango okokufa okotika nyonso me soki osungi ndeko na yo en tout cas nzambe akopambola yo. Merci beaucoup. Makoki nyonso oyo mutu aza nango soko olingo contacte biso numéro na biso ezali 082 19 34 565 082 19 34 565 soit oleki na Itaga 120 na commune ya Kinshasa. Tozali wana eza siège national na biso ya Aden les amis d'Endeko les. Voilà. Encore une fois de plus, merci na Maître Nicolas Wemankoyo Mokot na Aden qui ne cesse de se poumoner pour mieux faire. Place biso tozo suka bango bazo ya kobakisa. Ezala ba toilette totonga ce que tali bango nde bazonga ka ko inspecter baye ba ndenge nini o totongela ba personne avec handicap. Bisika nyonso to sala ba action bazo zonga kotala. Il est important parce que mutu moko balobaka musapi moko ekoti kolongola silité. La complémentarité, voilà là où nous sommes. Bande konanga ya Goma na kanisi kakabi. Esika wana mukolo to kitaka na modèle bayamba biso, je n'ai jamais oublié parce que mbongo esombaka nyonso te. Na sambula baba tukone tout. Allez, na suki si wana pona lelo, image ya échange ya New York, bokozwa yango, l'émission ya lobby. Tomonen. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire.